Avion perdu en voyage du roi des rois. Congolais et Congolais. Mbote Nabino Bandeko Balandi, ya émission La Voix des neutralistes et indépendants. Émission où est connecté Kabino toujours na front de libération nationale du Congo. Ndengeka Katolobaka après la pluie, c'est le bon temps. Lelo Tozali Awa na siège national et international pour événement Mounene Salamaki émission La Voix des neutralistes et indépendants et Zali Ndenge Zalakate. Lelo Toyebi ko sala les le contraire, il y a Onyo Soto Salara au Bengi émission La Voix des neutralisme kasi alelo nazali ngai mokote nazali na plateau na biso na mama Hélène yende akopé sa biso explication selon Onyo Sebiti koleka na siège national puis international il y a FLNC kuna na joli site. Mama Hélène, bonjour. Bonjour Eric. Bonne santé. Santé, ça très bien. Maman Hélène, bino mutubozalaki kuna na joli site pe boyebi onyo sesili koleka na Front de Libération Nationale du Congo ezali parti cher ya Kapendeli Kanimbu. Ndenge nini bozali komona makambo onyo so FLNC ezali kosala? Merci Eric Djenebala, solo tozalaki wana, nazalaki elongo na Guy Flore, mais na bandi ete Guy Flore ako expliquer, ako pesa explication o ezali clair, po ete baimbo kabalanda. Kasi selonga na koki koloba, biso toza bapandi sango, toza wana te pona makambo ya politique, mais kasi tokozala kawana poto lakisa, mae oyo ba politicien bazali kosala. Poto panza sango na bango. Voilà, biso tozala ki wana par rapport à makambo elekaki, Guy Flore azana explication claire, mais nga na kopesa selon ndenge nga na comprendre parce que nakati ya milulu wana tomonaki milulu esalemaki pour na présentation ya ba cadre oyo bakokonza mboka o bakomema mboka na temps ya transition parce que yangwana ezali l'une des visions ya FLNC o ezali parti cher ya mwana mboka Kapendeli Kanimbu nakati ya ko présenter batu oyo cadre oyo bakokamba mboka tomonaki ke FLNC ezali institution moko eza munene tomoni ke baza na ba député na bango ba gouverneur ba sénateur bato nyonso bakokamba oyo ezali na kati ya ba institution nyonso oyo ezali actuel mais na kati pe ya FLNC ezaneti bazali État dans un État. Voilà. Pour nakati na bango, lolenge bazali nakati ya RDC. Na RDC eza déjà na ba institution nango, mais kasi lisusu soko tali nakati ya FLNC, ba institution nango lisusu ezali. Voilà. Donc la kisi ete bango soki bakoti nakati ya transition na bango, donc ba ozala na besoin ya koluka ba membre teto ba tête o bakoki ko poser nakati ya ba institution pokuna en tout cas place tozalaki tomonaki bazalaki presque toutes les institutions oyo tokomonaka nakati ya FLNC mais kasi soki bongote mais na ndenge tozali kolanda mayenyoso FLNC ezoko sala po tozali tango nyonso sima na bango makambu nyonso bango bazali kosala oyo esalemi mukolo mwa mardi ezalaki solo milulu oyo ezalaki autorisé na ye moko chef de l'État pe gouvernement mobimba ya RDC ba autorisaki po ete mwana mboka Kapendeli Kanimbu alakisa ba oyo ye ako travailler na bango na kati ya transition mais kasi moi kokoso ezali na kati na biso po tozali koyeba te biso etanke bapandi sango baimboka pe bazali kolanda biso bango bazali kolakisa oyo bako travailler na bango tandis que soki tolandi na kati ya Congo pe na kati ya RDC batu bazali déjà wana nde toyebi te mwana mboka Kapendeli Kanimbu azali na projet ya kosangana ya kosangisa bae oyo yaye bakosangana na bae oyo bakokuta déjà kuna tope akolongola bae oyo bazali déjà po a remplacer ba oyo yaye en tout cas ekosengela biso lisusu tozonga lisusu na sima na kati ya FLNC po totuna bango si réellement idée na bango ezali nini po biso tozalai kaka wana po na ko couvrir milulu wana oyo esalemaki. Merci bien, Maman Hélène. Moi, dina éclaircissement na bino, ndenge bosali ko pesa na chers téléspectateurs, pe balandi mingi ya La Voix des neutralistes et indépendants. Ezali émission na bino obolingaka mingi pe tozali sengo ya kokuta na bino na numéro na biso ya sika ya moko na lelo mercredi le 22 septembre. Kasi tokoluka ko bengi sape Maman Guy Flore ye azalaki sur le terrain yenda yebi ko prélever pe ko
ça la reportage ya ba image nyonso kuna o eleki na siège national ya FLNC to koluka to bengisa ye pour que aiba ko pesa biso ba image pe aiba ko sela biso lecture ya mais nyonso esili koleka mais maman Hélène na koluka o pesa penda ligne de droite na ba imboka o ba kolanda biso na poko moko na lelo soki vraiment transition ekoti na mboka est-ce que ekozala pena possible bato bazali na ba niveau ya présidence na ndenge bouti koloba ki président national puis président chef de l'état Kapendeli Kanimbu ba bengi d'élite a eu ko présenter ba ndeko o ba kosana bango na kati ya présidence pe ba kosana na kati ya transition est-ce que kozala possible ba ndeko bazali déjà bazo sala et kozala possible pour que bango batika pour que transition kota pour que bazala à l'aise. Merci Eric kolandisa mama e onyo sotomona kikuna na kotala lolenge président Kapendeli Kanimbu azaleli biso tozali bapandisango toza wana pona ko servir peuple congolais aye ba mae oyo mazali koleka na kati na ekolo na biso. D'accord. Na kotala président Kapendeli Kanimbu mwana mboka azalaki élu na kati ya conférence nationale souveraine. Oui. Oyo esalemaki na 2017 sur l'initiative ya Front de Libération Nationale du Congo oye moko azali autorité morale. FLNC. Kasi na ndenge na kotala Yemoko alobiete wana bazali ba cadre oyo ba utaki na ye na kati ya exil o bazali kine na kati ya exil ba travailler ki na ye durant 40 ans na kati ya exil o bazali na mboka Angola koya ba ye ba kutanaki pe na ba oyo bazalaki lisusu ba sanganaki déjà na kati ya lisanga wana ya FLNC. Voilà. Nde na tangu bayaki babandi misala na bango nde mukolo oyo ya mardi ndenge transition tozali komonela en tout cas président Kapendeli Kanimbu azali na souci ya bana ya mboka. Voilà. Nga nazawana te naza membre te nazani te mais nazawana tozali bapandisango. Oui tozali kotala lolenge maemanso mazali kolekana. D'accord. Président Kapendeli Kanimbu azali vraiment na souci ya bana mboka yango posa na ye ezali ke transition wana soki ekoti bana mboka bazala malamu bana mboka balala malamu ezala lisusu teke olali na butu litoi mususu na kati litoi mususu libanda po oyebite erni ni kuluna kokota oyebite erni ni makamwa mabe ko salema oyebite erni ni courant ekoya na ndenge ya makasi eziksi ba singanyo so ndenge za kamona na ndaku ndako ezui incendie tout ça non en tout cas moi na mboka na baide oyo ayaki nango azali penza na baide malambo na yebite parce que vous savez ba politicien bayaka na ba beau discours. Oui. Akoya ndenge ka totanga na classe ya les corbeaux et les renards. Voilà, c'est ça maman. Oui, yango wana donc olokolobi ezalaka toujours na surtout ba peuple congolais batikala na eloko wana na mutu ba oyo ba yuti koleka en 2023 ba yaki ko flatter peuple congolais pour que tant ba komi apesi bango pouvoir ba commis sur le terrain et commis makambo soso chef de l'état Kapendeli Kanimbu de l'élite auto bengaka biso tozali ba panze sango mais tozali ba politicien te chers téléspectateurs bozala toujours branché na chaîne Kakuji PS to yebiti ko zongisa masolo na biso o etali Front de Libération Nationale du Congo la voix des neutralistes indépendants biso tozali ba panze sango mamelani na kotikela bino moi temps pour que bo panza sango po boye bisali sous ba téléspectateurs na biso bazali ba fidèle il y a la voix des neutralistes indépendants. En tout cas Eric Djenebala ndenge katolobi ba politicien ba yela kabiso ba discours rebelle ya bien pona ndenge toyekola na classe le corbeau et les renards moi flatterie wana ezalaka na ba homme politique mais na yebite soki mwana mboka Kapendeli Kanimbu azali kaka tokoki ko classer kaka même na ba politicien oyo bazali ko sala lelo to monike na 2011 bayaki to pesi bango ba vote na biso to pesi ba voix mais rien n'a changé totali sous na 2018 ezalaki même mais le mois de papa Kapen aboyaki makambo ya élection oyo na 2023. Ah oui en tout cas mwana mboka Kapendeli Kanimbu aboyaki ba élection lolenge to solo laki na ye to betaki masolo na ye aboyaki élection il y a 2023 alobaki ke il faut mboka ekende kaka na transition. Kolandisa mabaide na ye soki solo mboka ekende na transition peut-être tokoki kopesa ye pe moins chance na yebite au peuple congolais bazali kolanda biso poto yebi ete peuple congolais en tout cas à lembi par rapport ya insécurité o izali na kati ya mboka non seulement na insécurité mais soki totali na secteur éducationnel en tout cas mboka partout ezali mabe mais soki mwana mboka na chance o biso tozali kopesa ye soki solo en tout cas mwana mboka na chance wana apesi biso lisusu chance ya ko vivre bien ezate ke azokisa lisusu mitema na biso bipayo mitema esi ezokaki na ba idée o ya zali na yango soki
na chance wana otopesi ba idée azali na yango amemela biso eloko ya malamu. En tout cas peuple congolais ekobénir ye ekopesa ye ba bénédiction ya lolenge na lolenge o ekomema ye libela pe libela na kati ya mokili kino akosila kozongisa molimo na ye. Mais soki tolandi mboka na lolenge ezaleli soki solo ba autorité na biso ya mboka soki bazali na bonne foi bazali pe wana bakoki pe ko applaudir pe ko soutenir mwana mboka Kapendeli Kanyimbu na oyo azali kosala po soki basangani soki totali ba autorité gouvernement congolais soki sangani na mwana mboka Kapendeli Kanyimbu peut-être résultat moko ya bien ekoki kozala. Donc peuple congolais obiso tokolakisa bino oyo elekanaki na kati ya siège national pe international ya Front de Libération Nationale du Congo ngana pesi bino kaka juste o ezali makanisi ya Front de Libération Nationale pe o ezali makanisi ya plateforme oyo basilaki kosala ya OTAP pe o ba kokota institution ya munene na kati ya mboka au Conseil national de la transition. Mais kasi po basala milulu wana to lobaki ete to kanisa ki loko lezalaki makanisi na bango moko. Voilà. Mais or que bayaki balakisaki biso ba preuve que ezalaki bazalaki autorisé na l'état congolais po ete basala yango l'état congolais atali atangi makamma so o ba memelaki ye nde batali babino. En tout cas président Kapendeli Kanyimbu a cause la na raison parce que biso nyonso ba autorité nyonso bazali koluka balongola Congo na kati ya bapasi na kati ya milelo na kati ya maema so ezali ya mabe nde bapesaki autorisation ya kolaksa. Donc na lolenge tozali komona FLNC ezokende mbangu c'est que transition wana ekokota déjà en vigueur kalaté mais ba se pelisa biso peuple congolais po biso pe to pesi bango confiance po biso pe tant que bapandisango tozali pe koluka tozala malamu tozala pe sécurisé. Donc liberté d'expression na biso liberté de presse ezala respecté yango wana biso etant que nga mopandisango nazalaki wana depuis milulu ndenge bandelaki na ndenge sukelaki en tout cas na sepelaki nango makasi selonga Eric Genebala na pesi ye chance. Merci. À Kambana, nous transition totale. Mais ce qui a cambi peu bien te. En tout cas, ngai étant que mon pandisango, peuple ndé ko jugé ko décider nini oyo akosala pona ngana silisi wana na bandi te giflor azali wana prête pona kopé sabso éclaircissement ya mae o nyonso elekanaki. Merci bien Hélène Mwadi, merci na sepeli mingi, je suis vraiment très ravi ya koyoka bino na ba grande ligne au Bopesi ya événement outil koleka na kati ya siège national pe international ya FLNC o ezali parti cher ya mwana mboka Kapendeli Kanyimbu. Tokosibenga mama Giflor aya bokoki kotika mwa espace nasengi na Jérégie bo lexela biso image ya porte-parole ya OTAP ye asalaki discours moko munene na kati ya siège national pe international ya FLNC bolandango na bokebi nyonso pe tokozonga juste après. Merci. Front de Libération Nationale du Congo FLNC dans le système Union des neutralistes indépendants. Message du Front de Libération Nationale du Congo et allié à la nation congolaise. Nous, Congolais et Congolaises, regroupés au sein du Front de Libération Nationale du Congo FLNC en sigle, parti politique d'avant et d'après l'indépendance, réunis dans la plateforme opposition transitoire pour l'appui au peuple congolais, au TAP, et dans le Haut Conseil national de la transition, HCNT, issu de la conférence nationale souveraine débutée par les fidèles congolais et congolaises depuis les années 1990, interrompue par la dictature du gouvernement de la Deuxième République, dont l'autorisation pour la réouverture a eu lieu en 2015, avec l'appui du gouvernement de la Troisième République. En effet, les travaux de la dite conférence ont pris fin en 2017 avec 23 commissions et une participation massive de 1850
délégués provenant de toutes les forces vives de la nation. Ces travaux ont été déposés, comme a dit le document de l'État, à la présidence de la République via le ministère de l'Intérieur. C'est là notre identité que nous vous prions de prendre connaissance. Nous savons que vous êtes tous au courant, mais nous insistons pour la nécessité de chacun et chacune de nous. Cependant, notre objectif principal aujourd'hui est de vous informer sur le point suivant. 1. La passation du pouvoir entre le président honoraire et l'actuel est le fruit du sacrifice et de la détermination des experts en gouvernance que nous sommes ici présents. C'était l'une de nos résolutions pour mettre fin au conflit interne. Aujourd'hui, le président honoraire, reçu avec joie par ses pairs sénateurs, siégeant tous ensemble et qui demain au plus tard recevront encore le président actuel qui finira son mandat pour être investi au Sénat. C'est un modèle de force et de capacité des Congolais et Congolaises à réunir dans les assises de finissage des travaux de la conférence nationale souveraine. Et d'ailleurs, nous ne nous limitons pas par ici. Nous avons encore un modèle propre de siéger au Sénat que nous allons montrer au président honoraire actuel. Il est encore provisoire au Sénat en attendant que nous finissions les travaux qui débutent aujourd'hui pour le placer dans sa place, dans sa propre maison qui est son bureau de l'État. En outre, le FLNC allié exhorte aux Congolais et Congolaises à ne pas se précipiter seulement de choisir les élections proposées dans les réformes électorales. Ce n'est pas le fait de changer les acteurs de la CENI qui justifie la victoire de gouvernance. C'est plutôt en agissant pour une constitution républicaine qui regorge la méthodologie ou le coutume des tribus constituant la nation congolaise. Cela veut dire que nous ne sommes pas d'accord de cette influence qui a amené plusieurs fois la souffrance, la mortalité, le vol, le viol des exilés et le pillage des ressources naturelles en choisissant les classes des riches au détriment de celles de pauvres à cause de cette précipitation et des erreurs des unes contre les autres. 2. Nous acceptons la lutte d'autres classes congolaises pour l'installation de l'Office national d'identification de la population ONUP. Et ces travaux, cependant, nos divergences d'opinion se manifestent sur la période actuelle qui n'est pas propice pour tenter une pareille opération, au risque d'octroyer la nationalité congolaise à ceux qui n'en ont pas les droits. Que les erreurs des colons belges ne soient plus répétées par les autorités congolaises. Nous prodiguons, nous prodiguons conseil à nos frères et sœurs des confessions religieuses et d'autres organisations de la société civile qui ont reçu mission d'apporter la paix et l'unité nationale en leur donnant, sur leur propre demande, l'espace à la CENI. Quoiqu'il ait échoué, endeuillé et appauvri le peuple en utilisant les deux classes,
l'une des riches forte et l'autre des pauvres faibles à cause d'une précipitation dans la corruption. Cette période a amené les fils et filles politiciens, les empereurs, notables et chefs coutumiers de siéger avec professionnalisme, aboutissant au résultat d'échanges du pouvoir sans aucune défaillance, ni menace des uns contre les autres. Sur ce, il est impérieux en ce moment précis de suivre l'exemple des experts, fils et filles, Congolais et Congolaises ici présents. 4. Par rapport à la pensée de nos frères, selon laquelle les élections présidentielles doivent être indirectes, c'est-à-dire le président de la République sera voté par les députés nationaux. Le FLNC et alliés considèrent ces cas comme le plus dangereux, non seulement pour la République démocratique du Congo, mais aussi pour toute la planète Terre, pour deux raisons. Première raison, cela sera un scandale en cette période qu'un beau pays, la RDC, est compté parmi les pays les plus corrompus du monde. Deuxième raison, visiblement, nous constatons que les dignes autochtones, députés nationaux et sénateurs, n'ont pas encore la crédibilité à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui est non expérimenté. Ce qui risquerait de dévaloriser davantage la nation de l'Éternel Dieu, qui est la nation congolaise. C'est ainsi que nous leur demandons d'être calmes et de maîtriser leur mémoire, qui sera peut-être utilisée dans la transition lorsque nous aurons la constitution républicaine. Cinquièmement et enfin, la République démocratique du Congo aujourd'hui appartient aux fils et filles congolais et congolaises qui instaurera la paix, le social et la justice dans la nation de leurs ancêtres. Que vive le peuple uni, sage et digne tel que nous sommes, que vive le FLNC et alliés, tout pour le peuple et rien sans le peuple. Courage, détermination et victoire à tous. Fait à Joli Site, le 22 septembre 2020, FLNC et alliés. Merci bien équipe technique au Batili Biso wane zalaki bandeko balandi bolandi bien na boke binyo se zalaki bongo discours ya mwana mboka Laurent Poka yazali porte-parole ya au Conseil national de la transition na kati ya FLNC oezali parti cher ya mwana mboka Kapende Likanimbu kasi nazali ngai mokote lisusu awa na biti ko bengisa ndeko na ngai concert na ngai Guy Fleur Masongi yazalaki sur le terrain kuna na kati ya Joli Site oezali siège national ya FLNC ini oezali parti cher ya mwana mboka Kapende Likanimbu d'élite mwana mboka Guy Fleur Masongi bonne santé. Oui, santé za malamu de Eric. Ok, toka ki boyuti ko bela makasi ya bozaki hospitalisé. Oui, santé ningana moi muke mesko ça va. Boni makambo biti ko leka kuna na siège national et international ya FLNC. Bo sali reportage ndenge nini pe lecture nini bokoki kosala pona baimboka o bazali kolanda biso na baitando ikena bango pour que bazala connecter ndenge tolobaka kaka tozali toujours wana pona ko pesa bango message na Front de Libération Nationale du Congo o ezali FLNC pe na mission munene ya école Congo o ezali la voix des neutralistes indépendants o ezali koleka toujours na Kakuji TV, restez toujours branchés na 19h30, bozala toujours wana bozala discuter pour que mission nabino la voix des neutralistes et indépendants ezali toujours koleka na Kakuji TV. Mwana mboka Guy Fleur pesa makambu o uti kozwa kuna na kati ya siège national de ya FLNC. Oui, merci Ndeko Eric. Kando utikoloba keno, tozaki na siège national et international ya Joli Site. Kuna nde babengisa ki biso poto assister na milulu o ezalaki kuna
ezalaki pour la présentation ya ba cadre ba o ba komema biso na transition en temps de koyeri ki kuna na ki okuta makambo moko ya minene kuna na mona mususu na ba place mususu te donc kuna bazali bien organisé bazana ba principe na ba en tout cas Eric na yebite soki na koyi koloba nini voilà na yango na sima na koloba que non ba bimboka bolanda image o ya présentation ya ba cadre o ba komema biso na transition bino moko botala pe moyeto lo batro ezate. Merci bien Guy Flore Masongi wana ezalaki maloba na bino o bobuti ko collecter pe bobuti ko zwa na siège national pe international ya FLNC awa tozali ko beta masolo toujours ya parti politique ya mwana mboka Kapendeli Kanimbu o azali autorité morale ya opposition transitoire pour l'appui du peuple au babengi OTAP bolanda ki bien wana ezalaki Laurent Poka asalaki discours na ye ya ndenge mulai pour que bino bozala satisfaire na banda ko esika bozi occasion ya kolanda émission La Voix des neutralistes indépendants kasi na kotika mama Guy Flore Masongi na kotika bino boye bako pesa ba détail ya ba image o bobuti kozwa na nzela pour te ba yimboka bazali kolanda biso na betando yike na butwa lelo bazala satisfaire pe na mission o bobuti ko sala kona. Merci. Merci Nandeko Eric Djenebala. Biso tozalaki wana na siège national pe international ya FLNC o ezali parti cher ya mwana mboka Kapendeli Kanimbu et pa tozalaki milulu ya minene ezalaki ko salema milulu wana ezalaki que présentation ya ba cadre o ba komema biso na FLNC ba cadre na ba ponamaki na conférence nationale souveraine na août 2017 kasi mokolo ya lobi ezalaki milulu ya esalemaki ya monene milulu ya makasi ezalaki po na ko présenter ba oyo ba ko kamba biso pe ba komema biso na transition kasi na milulu yango ebandaki liboso nde katuute ko lakisa bino milulu ezalaki na no discours ya mwana mboka Laurent Poka pe ba cadre nyon surtout ya FLNC o bazalaki représenter mokolo yango totiki bino bolanda présentation wana bo tozonga sima. Le Front de Libération Nationale du Congo, de par son histoire, est un parti politique bien structuré avec les organes ci-après. La présidence, l'administration générale, le secrétariat général, le ministère général, l'inspectorat général. Pour les cas d'espèce, nous allons d'abord présenter les cadres de l'administration générale. Ces cadres de l'administration générale ont suivi la formation politique et idéologique pendant plusieurs années. Il s'agit d'eux, les administrateurs nationaux, qui sont des ministres pour la bonne gouvernance des affaires de l'État, dont le chef de promotion est le doyen Luemba François. À présent, nous vous présentons les directeurs, personnes d'une autorité de qualité en contact direct avec les administrateurs nationaux, orientateurs, formateurs qui informent les instances supérieures. Tantsoki Miracle Santou, chef de promotion. À présent, nous appelons les administrateurs provinciaux et territoriaux. Ce sont des gouverneurs pour l'administration des provinces et les administrateurs territoriaux pour la gestion des entités de base. Le doyen Yangissa, chef de promotion. Je vous présente les diplomates, missionnaires de l'État auprès des États étrangers, dont doyen Miyala Sosten est chef de promotion. Le député. Le député, institution du peuple vis-à-vis du gouvernement et de l'Union des travailleurs du Congo, dont le chef de promotion est le doyen Ntilulu Zakanda Dode. Voici l'organe judiciaire. C'est l'appareil judiciaire du système pour l'édification d'une société de justice sociale des personnes humaines qui nécessite la défense, la promotion des droits des citoyens et l'égalité de ces derniers devant la loi. Elle est assurée par les ministres de la Justice,
le procureur général de la République, le ministère des Droits humains. Voici le ministère général, espoir du monde et propriétaire de la sécurité entre créatures et l'éternel Dieu créateur. En son sein, on trouve des pionniers, de jeunes garçons et jeunes filles modernes, dont Mavitidi Lukebakio Jean-Claude, chef de promotion. Voici l'inspectorat général. Ce sont des ecclésiastiques pour accompagner l'administrateur général dans ses tâches quotidiennes, dont le doyen est Mouchita Charles. Voici le commissariat général, les enseignants du système qui vont transformer la RDC par le système uni. Sortis de l'université naturelle fondée par le patriarche Kapend Eli Kanim de lutte pour la bonne gouvernance. Nzuzi Nkazi Simo, chef de promotion. Voici le secrétariat général, celles attendues pendant plusieurs années pour l'administration secrète et la protection de tous les êtres vivants sur la planète Terre. Dembo Madeleine Kalambay, chef de promotion. Pour l'administration autonome des États, je vous présente les administrateurs d'État autonomes. Voici l'administrateur d'État autonome des Bas-Congo. L'administrateur d'État autonome des Baluba. L'administrateur d'État autonome des Bangala. Enfin, le cordon, l'administrateur d'État autonome des Baswahili. Voici les administrateurs d'État pour l'administration générale, dont Dianzenza Edouard Ndoula, chef de promotion. Voici les services d'appui à la présidence du parti. C'est un service composé de corporations telles que Service protocolaire national, directeur du cabinet, l'administration principale à la présidence, le secrétariat d'archives, le service de liaison et courrier, le directeur chargé de la maison civile, le vice-directeur chargé de la maison civile, les chambres des représentants ministériels à la présidence. Bon, le chef de promotion est Umba Deogracias Wala, chef de promotion, et Nginamaou Victor Tsalambi, directeur du cabinet. Voici les conseillères internationales. La première conseillère attachée et qui accompagne le président. Celle attachée à l'administration générale, à l'inspectorat général, à la finance, à la préparation des jeunes filles modernes pour les mariages et la naissance, dont chef de promotion, Maman Kataka Elisabeth Kayembe. Comme entendu dans d'autres systèmes politiques, parler de la CIA, de la KGB, voici dans le système Union des neutralistes indépendants ce qu'on appelle COSICI, qui signifie Conseil de services d'intelligence et de contre-intelligence, qui a pour mission la sécurité des personnes et de leurs biens. On y trouve dans leur corporation la direction générale, composée des directions ci-après. La direction de l'information, la direction des renseignements, la direction de l'immigration, la direction de l'intérieur, la direction de la protection physique et la direction des transmissions, dont le chef de promotion est Mwanga Bora Mbila.
wana bauti kolanda ba cadre ya FLNC ba o ba komema biso na transition. En tout cas nangi koyebisa bino ke FLNC ezali parti moko bien structuré, bien organisé, le lo soki to koti na transition problème moko ekozala te. Donc soki lelo kaka na 12h et que transition koti na 13h misale bandi ba na mboka boko se retrouver makasi po ngai moko nazalaki sur terrain pe na moni makai monso o esale makikuna. Donc non na mona nulle part ailleurs. Yango wana après présentation ya bakadre wana tozaki lisusu na Laurent Poka ye a mekaki ko éclaircir biso lisusu na lingala po te bino moko bolanda pour que vous comprendre mai o et salimbaki kuna. Excellence Makusa ye ozalaki bino bozalaki wana bo balancer les biso élément oyo ba imboka batala pe ba mona mai monso o elekanaki kuna. Tozo ya na système ya sika, système uni. Système wana uni tozo benga bamboka oyo bazo landa biso ba pays sœur ya République démocratique du Congo, mais c'est le journaliste oyebi que République démocratique du Congo est na 9 pays limitrophes. Ça veut dire en termes ya ba voisins toza na richesse et tozo yebi ça na ba voisins na bato bazana mokili mobimba ba population yonso bazo landa biso que système uni et ça pour valoriser ba tribu na ba ethnie ya Congo nde bango bazobenga méthodologie na méthodologie na biso yango nde ekosala ke totia constitution o eza républicaine o ekosala ke place nyonso yo population azali bao bazokufa na Butembo o bazana Goma o bazana Masisi o bazana Walikale bazana Mbandaka bazakuna na Bakongo batala système oyo eye kopesa makasi na ba tribu na ba ethnie na population congolaise soki ba tribu ba ethnie bazangi espoir ça veut dire que mboka eza ya kolemba sikoyo ini aye kopesa bango makasi pona kotelemisa République démocratique du Congo esika bozolanda biso boyeba ete ndenge toye awa bino yonso oyo bosi bolembaki oyo bozalaki désespéré sikoyo leader ya système Kapendeli Kanimbu ye oyo aza promoteur pe créateur ya système uni o nzamba poni pona Congo azoya na système oyo pona kotelemisa ba Congolais pe bisika nyonso tozali. Wanda bouti kolanda ndeko Laurent Poka yazali porte-parole ya au Conseil national de la transition ye esuki karabongo te tozaki lisusu na ndeko Eric Mayoyo ye abeteli sete Kambu etali ba état autonome talaka na FLNC kuna bazali bien organisé na chaque état. Donc quand on a mboka na biso tozana 4 états, état de Congo, état de Bangala, état de Swahili, état de Luba. Donc chaque état est allé représenté. Donc ndeko Eric Mayo ye azali administrateur résident ya état de Congo ye abetela ki c'était par rapport au état li makambu ya état. Ndeko Makusa to landa ba imboka bazai kozela. Ben oyebi na politique bakoya ka lokola likasa te. Parce que to moni na mukili l'école de formation ya politique ezate. C'est pourquoi on a un gouvernement et on kambama na mukile zo ya na bulu yeke na mitu ya ba population. Alors moi na mboka Kapendeli Kanimbu kolandisama na expérience politique bazana yango kolandisama na ba orientation spirituelle. Azali leader formé sur tous les plans ezalaki nécessaire et une nécessité. Avant ya kokoma mokonzi ya mboka ya Congo a formé d'abord équipe gouvernementale, équipe ya ba département, ba direction, équipe ya ba maman oyo ko accompagner ye na musala ko kamba mboka parce que mboka ba improvisaka gestion nangote mboka ba improvisaka ko kamba ngote. C'est pourquoi je mona na mukili ba difficulté et belé oyo ko uta na communisme o outi na socialisme, o outi na capitalisme, tango bakosala l'équipe et pesi moto et pesi mubulu échec total ya gestion. Alors, awa leader Kapendeli Kanimbu, mokonzi ya Front de Libération Nationale du Congo a préféré qui ko former nanu ba cadre na compte ya Union de neutralistes indépendants o ezali système mukili nanu découvrir te
bako yeba sikoyo à travers la bonne gouvernance que vous allez étaler bientôt dans Mboka, nde bako comprendre que l'école politique est la nécessité. Moi dans Mboka na moni ba uti ko la sabino ke ozali administrateur état ba Congo. Bo créer tout ce état comme une quoi tribalisme tel likambo. Mais pourquoi ça doit poser problème au Congo? États-Unis kamba mina beta, Suisse et kamba mina beta. Pourquoi le Congo ko poser problème? To wuta ki na ba état, to zozonga na ba état. Parce que même ce qu'on scrutait le royaume dans l'époque, ils allaient qui composaient dans l'État. Tozongi kaka na système wana pour être topé sa développement maloba na population à entité décentralisée afin qu'elle s'assume pour le développement. C'est simplement ça et non complication les awanate. Merci. Ndenge bauti koyoka bauti komona bino moko ezate ke non to betel bino masolo bino moko bomona bilili na télévision que mariement so o ele kanaki na siège national pe international ya joli site boyeba ke kuna na FLNC makamunyo surtout ezali OK lelo soki to pesi bango chance to kende na transition makamunyo surtout ekofongwama ezala bato nyo surtout bazali na fin fond talaka ndeko Eric ye moko tanga lobby banmaimano surtout ezala na fin fond ya mboka ko se retrouver moi na mboka Kapendeli Kanyembo na sengete biso to pesa ye chance to ke na transition pour que makamunyo surtout efongwama yango na Monique ndeko Eric na suki awa pona mukolo ya lelo to yebi ke to kokuta na lisusu mercredi prochain pour na émission na biso ya mbalasima. Merci bien Guy Fleur Masongi baimboka pe ba téléspectateur na biso balandi bino naboke binyoso o ezali bouti ko pesa pe bouti ko talisa mainyoso bouti ko leka na Front de Libération Nationale du Congo o ezali FLNC ezali ko kamba mepa ya Kapendeli Kanimbo d'élite yazali autorité morale il y a opposition nationale opposition transitoire pour la puis du peuple au peuple. Merci bien na sepelina onyo so bouti ko loba. Merci ndeko Eric. Nzambe ya pambola bilo parce que bouti ko talisa peuple congolais onyo so bouti ko collecter pe bouti ko zwa na siège national ya FLNC. Eza musa na biso lisika nyo surtout événement ezali surtout ya FLNC bazanga raté pour na benga biso pour na koto kende to la kisaba imbo kaba immense o ezali koleka na kunga. Bozape na parti politique te toza kata parti politique bozali ba panzi sango nde ba benga biso to kende to la kisaba imbo kaba immense o ezali koleka na kunga. Merci chers téléspectateurs pe sa chance et pas ya mwana mboka Kapendeli Kanimbo transition et kota na mboka changement ya yo yanga pe ekozala total ndenge kaka balobelaka yango na TV tokolobela yango toujours parce que biso tozali ba panzisango tozali ba politicien te bo menacer mutu te kasi ezali makambo oyo tozali komona na misu pe tozali ko souffrir na kati ya République démocratique du Congo tika ete mainyo so tata Nzambe atango en pratique na mokambi ya monene otobengi Kapendeli Kanimbo d'élite na pesi bino merci matondo mingi tokutani mbala ya sima. Merci ndeko Eric. OK merci. Tozalaki nesengo ya ko présenter les bino émission La Voix des neutralistes indépendants ngai wabino Eric Djenebala Kilimi nazalaki nesengo mingi ya ko présenter les bino lelongo moko na ba concert na ngai to bomoni bino pe bo vivre o nyonso ba uti ko loba pe ba oyo bazalaki sur le terrain ba uti ko pesa bino ba image pe o nyonso uti ko leka na siège national pe international ya FLNC o ezali parti cher ya mwana mboka Kapendeli Kanimbo d'élite kasi ya mokona lelo e komi na suka na kopesa merci na Alino Shop ye azali ko soutenir biso na nyonso ezali ko leka pambate to kopesa merci na grande équipe technique pe to kopesa merci na c'est les cadres au bazali ko soutenir biso pour que toyeba ko panza sango ya FLNC ini parti cher ya mwana mboka Kapendeli Kanimbo d'élite kasi ya lelo to koyeba ko zongisa matondo pa tata Nzambe pour abiti ko pesa biso pema kasi ya koyeba ko zwela bino ba image pe ko sala bino émission mosusu ya sika ngai na bino to kutani na mikolo ezali ko ya soki Nzambe tata a permettre to kokutana bino restez chez vous. Gardez-vous et botika la malamu na banda kuna bino. Bye bye. Merci.